mbote na bana mboka nyoso tu mbote na ba diaspora nyoso tu mbote na ba congolais nyoso tu ba vivre en RDC to lancer message moko ezali message moko clé mboka eza na occupation na minutes o mais c'est Chilombo na ba allié na yo ezali bongo ba nilotique o ezali bongo ba ESC o ezali bongo ba M23 bazo occuper mboka ba occuper est mboka une grande partie yango to lancer message le 24 mars o ezali bongo mokola vendredi biso nyonso tu ba congolais nyonso tu to bima na balabala pour to lakisa mécontentement na biso face à occupation to za nango o mais c'est Chilombo eli biso nde to lobi boy congolais to ya diaspora o telema na liboso ba ambassade na o nyonso tu na ba papier na o senga ete institution o ya EAC dégager mboka Congo biso awa na Kinshasa to bima na balabala to ko tambola na banzela nyonso tu poto loba ete Chilombo na EAC na ye ba bima structure o ya EAC occupation o ya EAC ba bima na mboka Congo yango to sengi na mwana mboka nyonso tu ko banda lelo bongama po ete occupation oyo il faut lengo na mboka nde to lobi mboka Congo eza occupé nde to tali na mboka lokola Bunagana mboka lokola Ruchuru ba mboka nyonso to eza occupé par ba Rwandais ba Burundais ba Ugandais nyonso tu il faut balongwa balongwa tangu peuple congolais nyonso to kozala mobiliser yango biso toza mobiliser biso banani biso Mourecha lobi nini mouvement de résistance pour le changement biso bana oyo to bundaka na terrain to ndimi ko mettre fin à occupation oyo ya monsieur Chilombo nde maloba yango wana to kopesa ba diaspora nyonso tu moto nyonso to alingi contacter biso aza biso na plus 243 82 81 81 814 plus 243 82 81 81 814. Ouais, merci beaucoup na bana mboka nyonso o bazali kolanda ngai de part et d'autre. Biso Mourecha, mouvement de résistance pour les changements. Bana oyo babundaka na terrain pour les changements. Pona épanouissement ya mboka ya Congo, pona décollage ya mboka ya Congo. Nous demandons à l'EAC, nous exigeons aux autorités du pays et aux forces régionales de l'EAC de dégager les sols congolais pour être EAC et memi bouluyeke na kati na province ya Nord Kivu, na kati na province ya Ituri. Yango biso Mourecha to sengi na EAC oyo baye pona intérêt ba congolais te baye pona ba intérêt na bango privé elongo na monsieur Chilombo oyo aye ko mettre bouluyeke pe insécurité totale na est ya mboka na biso Mourecha to sengi na congolais nyonso de partout oyo zali le 24 mars tozali na marche pona ko senga EAC a dégager sol congolais pona ko senga EAC a mettre fin na sol congolais pona ko benga na EAC enfin que bande ko na biso ya Ituri ya Bunagana ya Kishishe ya Rumangabo bazala na kimia yango moni biso Mourecha mouvement de résistance pour le changement to sengi EAC a dégagé sol congolais dans le plus vite le 24 avril, le 24 mars to sengi na congolais nyonso de partout aux alliés à l'étranger kene na ambassade senga départ ya EAC oyo eye pona ba bien ya monsieur Chilombo na ba colleagues na ye na ba collègues na ye o bazali bato ya EAC yango biso to sengi le 24 mars congolais nyonso ozali komona lolenge bandeko na biso bali kokufa bandeko na biso ya Bunagana bazali na insécurité totelema po tobundela mboka ya Congo. Tata bamama bilenge bisika bokotala biso bipai na bipai bokotuna mituna ebele ya koloba me bajeno etuluko bajeno balingi nini biso tozali babandi te toza bacriminel te mais toza kaka une jeunesse consciente oyo monique après tout ce qui nous a été promis après tout ce que les uns les autres bazo diriger mboka par défi ba prometaki to monique basali le côté yango wana toza na kati na oyo esika le loko liboso eza pona ko lancer eza pona sortie officielle ya structure na biso auto baptisé Mourecha elingi ko lakisa le mouvement de résistance pour le changement yango na toye na OSIKA pour na ko lancer yango deuxième message na biso eza mobilisation générale ne boyebi
depuis 2022 na juin le 11 juillet monsieur Tshilombo na ba parrain na ye ba trouva bon pour basala nini pour bakota Congo le grand Congo na kati ya communauté d'état d'Afrique de l'Est yango wana tango ba signé ba divers accords na bango to monika bango ba yaki pour ba signé ki ba accord pour que pour force wana ya pona ko éradiquer insécurité eza fléau makasi eza ko conduire ba maman pe batata na biso na baliwa en cascade. Alors après un moment donné nous nous sommes rendu compte que bato yo ba yaki pona ko sala maseki ba komi ba camarade ya ba M23 ba komi ko kangana bango ba photo to moni kuto wa bino ba oyo boza branché bo mona ki ndenge monsieur Tshilombo mazolela pemeni ya commandant moko ya EAC ya Kenya bazoloba mais pona nini boye mais bozo ko sakoler na ba M23. Alors succès to moni ke mboka oyo ezaka keloko moko tozana ngolo ko dénominateur commun yango wana biso morisha to benyi bino le 24 mars biso morisha to benyi peuple congolais nyonso to kitana balabala le 24 mars pour ko exiger une chose, le départ immédiat sans condition. Il y a cette fameuse histoire, il y a État d'Afrique de l'Est to boy batuana parce que baye pour créer zone tampon force ya EAC on a pour un rappel eza elo comment que zo prôner fédéralisme, c'est-à-dire ba pays on a nyonso ba nilotique bali ko sangisa ba comme pays moko le ko les États-Unis par exemple mais biso to konima biloko on a te pour pays le ko la Rwanda par exemple sous sol ya zara nkita moko te ya ko linga a fédérer be fort na Congo pour a bénéficier de la richesse na biso yango to benyi bino le 24 mars to bima na balabala bilenge kaka ndenge Lumumba lobaki n'ayons pas peur pour vexer le sang pour le Congo biso to bangelo komo côté to ko banga mutute to bima na balabala pour to protester to la ki sali boso communauté internationale que babiloko nyonso monsieur Tshilombo zo sala mutu moko te azo ko accompagner na ba forfaiture ozo sala. Alors yango to benyi bino lisusu bozala engagé pour na mboka oyo parce que notre avenir en dépend yango na kati wana. Ok, merci bien bana mboka na pesi mbote na ba kongomani nyonso o bazwami na mikili ya poto na France, na Belgique, Amérique, Canada, partout et sika wapi bokolanda Muresha, mouvement des résistants pour les changements ezali bana ya mboka ba congolais basangani parce que l'air est grave makila ya ba congolais ezotanga mikolo nyonso tout tozolo baboye na este bandeko bazolala te bazokufa mikolo nyonso pona nini bazokufa pona ya ba accord ya monsieur Tshilombo na ba parrain na ye oyo ezali Rwanda, Uganda, Burundi asangisi bato wana bazali ba nilotique bango na bango bazoluka toujours kosala balkanisation ya Congo yango tozobenga na ba congolais nyonso totelema parce que l'air est grave. Le 24 mars ba Congo mani nyonso oyo bazali na Kisasa bakobima na nzela pour que baloba force ya EAC et de danger na Congo ba congolais nyonso oyo azali na poto partout dans le monde na date wana bokende na ba ambassade botelema na ba papier na maboko bokoma. Nous voulons la paix pour notre pays, la RDC. Nous voulons la paix et nous voulons que force ya EAC est dégagée na kati ya Congo pour que Congo etikala moko ekolo moko. Tosengi na ba congolais nyonso tout partout dans le monde to sangana lokola moto moko parce que avenir ya Congo ekomi na danger pona ya mutube moko. Tshilombo na ba allié na ye c'est le moment ya ba congolais totelema tobengana Tshilombo na ba allié na ye na le 24 mars oyo ezali fait ya EAC. Merci. Bana ya Congo nyonso totelemia na mouvement lokola Muresha nazali koyebisa monsieur Tshilombo lokola ye alembi kiti ya avion te
ya kovoyagaka kwenda vutuka akotisi desordre monene na kati ya Congo. Akei kozwila biso EAC mpona kopie mbongo ya mboka, mpona kokabola minere ya mboka na famille ya Chilombo. Mais toyebisi le 24 ya Chilombo préparer bagarre. Soki okobimisa bakamion ya moto okokutana na peuple congolais na nzela akobenga na Chilombo na seconde. Bolanda grimace atakoloba ona siseni ona siku consonnel tolobi grimace wana Mobutu abetaki yango 32 akendeki te obongo Chilombo po akende na seconde kosala biso nini to dresser na Chilombo lokola swikinga kati atondisi yango na limete ekomi ya ye biso toyebisi le 24 Chilombo kanga bisaka sima nzela sala nini moto akobanga Chilombo azali awa te Congolais nyonso si ala pindai lokola barosi bakenda lokola bandeko na biso bazwi masas na lolenge biso tozwi bagaz Chilombo départ na ye ezali le 24 moto nyonso fungola matoi meme bino boana poto ba diaspora bolapa boloba ete Monsieur Chilombo fait mission na pouvoir tokoti na bagarre le 24 Chilombo akotika pouvoir alinga te. Merci na message. Bon mbote na ba diaspora nya tout obazwi mbela ya kolanda biso to ali mouvement résistant pour le changement o bengami na kombo ya Moresha to yokoyebisa ndeko Chilombo le 24 mars ye na bandeko na ye ya EAC na etuluku na ye ya ba diaspora o akenda kozola biso atela biso na présidence pona ba piller misolo ya ba kongomani pona bazwa mbongo bakende ko famisa ba famille na bango to koyebisa yebo biso jeunesse congolais le 24 janvier Monsieur Chilombo yena le 24 mars Monsieur Chilombo yena EAC yena bandeko na ye nyonso tu o ba pille mbongo ya mboka o bazui pona bango ekoki jour wango Chilombo bimisa ba char de combat bimisa nyonso tu okomona population na balabala akozwa charge na yo parce que oyo bandeko na biso ya est bakufi trop makile etangi trop pona bango biso le 24 mars mouvement Morisha tokozwa charge na yo Monsieur Chilombo bimisa nyonso tu oyo kotana balabala jour wango okotambola likolo ya bembera ko congolais pona ngana suki wana natondi ba peuple Congo ba bazo na biso na pene na mosika uta mboka Congo pe ba bazali banda ya mboka Congo ngongango esi ekoti ngongo to ba ite sortie officielle ya Moresha mouvement de résistance pour le changement oye kangala mini na mwana mboka Cédric Mangungu héros vivant oye azana ba risque grave atika na wana nzoto conséquence ezali ni abimai po a déclarer bo somi ya mboka Monsieur Chilombo beta e masasi na makolo lelo to sala lisanga ya ba jeunesse congolaise tolobi ke no to sala mouvement moko oye kozala uniquement pona ko benga na dictature oye ali ko s'imposer na mboka na biso dictature liboso bandi na nzela ya tata Chilombo Félix Antoine le grand voyageur du Congo bandoko batalo lenga ke kozala biso force étranger oye ko s'imposer na mboka na biso force ona za ba paya ba Rwandais, ba Ougandais, ba Burundais, ba Soudan du Sud. Botala lolenga mboka lokola Soudan du Sud akosunga Congo na mboka na eloko nini na Monsieur Chilombo na lolenga na kokamba mboka ya mabe akako za Soudan du Sud akobundela biso o na ngomona ngoza kindoki et puis de deux on est que baya pourquoi babundela biso bango bazobunda te baya ko tia ba zone tampon oyo eza l'intérêt ya peuple ata soki moke te yango biso lisanga ya bilenge tosangani oyo mouvement de résistance pour le changement Moresha tolobi boye le 24 mars congolais aza conscient congolais aza inconscient te mais aza conscient mpona mboka na ye oyo azodefendre intérêt ya mboka le 24 mars toza biso tutu libanda ya mabele mpo toyo balini non à la force ya EAC na kati ya mboka na biso non à la dictature de Monsieur Chilombo Félix Antoine le grand diaspora oyo azalaki kuna moteki chandusi baye kozela biso ekotia na mutu ya mboka tout ça c'est Monsieur Kabila Hippolyte Kanambe alias Kabila ye nde aza na base makambo nyonso koyoka nanga makambo lobilobi koloba eke no
apokamaki Mese Chilombo par rapport à que non aboyaki makile tanga. Mais non naturel à la base de tout ça. Bino tout va contribuer à l'occupation à mboka na biso. Yango to annoncer bino boye. C'est un mouvement de résistants pour le changement. Ya bilenge basangani. Ato sangani équipé ekolote. Na kati ya balubo bazali, baswahili bazali, bakongo bazali, bangala pe bazali ni bazali. Donc tolobi boye que non, likambo yo concerner tributaire. Ya muresha au mouvement oyo. Et concerner tributaire, et la pelote ya motote, et la congolais conscient là, au bazar conscient, au bazar pour le terrain ya mboka. Yango to bengi to lancer mbela, to beti mbela, na ndeko nyonso aza libanda to pe na kati ya mboka. O za congolais conscient et que tellement ngonge koki le 24 mars o za la libanda ya mboka to pe na kati ya mboka. O za la ituka na biso moko to bengi province. Kuna siko ozali, so oza la conscience ko za congolais. Tu veux le changement la carte ya mboka oyo. Tellement le 24. Bino ba boza libanda mboka bokena na mécontentement na bino liboso ba ambassade. Boyebisa bato wana ke to boy force ya EAC. Force ya EAC aye pona ko bundela biso te. Ba yene ko élargir occupation. Occupation comme élargir. Province Nord Kivu. Province Ituri. Netolo ba bosikoyo ba bureau ya CENI. Ezali enrôlement. On est déjà contrôlé par la police congolaise, on est déjà sécurisé par notre FARDC, et ça sécurisé par Codeco. La force rebelle va sécuriser le bureau SNI. Et ça est incroyable. Voyez les compétences de M. Chilombo, Antoine, les grands voyageurs. Oh, Ayaki, qui va pas pris avion, Ayabara, Akotala, Mboka, tout. Il y a un autre le 24. Bisengono, qui est côté la Mboka, il y a un sabot à Jérusalem. Ok, la tombe à Yesu quoi, il y a la fleur, on y a Yesu à Sokuna, ok, Yesu c'est quoi? Ok, la Palestine, Moka Nyoso au Tamboli, Moka Nyo Tamboli de Chilombo. Et là, on y a sanitaire en voyage, on s'en salit tout. Maintenant, le 24 mars, Congolais conscient, Makamoto, c'est sérieux. Toi, c'est trop. Le 24 mars, Congolais conscient, nous restons le mouvement Oyo. Mouvement Oyo. Mouvement Oyo est venu pour la ligne, pour faire réveiller la jeunesse congolaise. Pour faire réveiller la jeunesse congolaise. Pour qu'on soit bitumba vraiment en main. Tolobi que le 24 mars, Congolais a beaucoup de moulaï, on s'est moluba mokoma mongala moswahili, awa toko mona pasha équipé coloté. Équipé coloté. Le dollar est mati, nenge biloko relié mati. Moto yoso mango na chere ezaka bato soki boye to peka bangala te. Bato baoso biloko na chere eza bekolo nyonso. Alors Congolais soit conscience. Et compétence oyo tata bayala kotiela biso lokola colis. On va yako déposer biso lokola colis. Problème c'est quoi? Le 24 mars Congolais. Oza zinga la ville ya Kinshasa. Oza zinga la mboka Congo. Topé libanda ya mboka Congo. Question toloba eza question ekolo te, eza question ya tributaire, eza question ya Congolais baza conscient. Alors le 24, Chilombo doit être dégagé. Na occupation na yaba EAC. Mars le 24, yaba ça EAC a quitté sol congolais. Atika mabele ya mboka Congo. Toza besoin ya nini ya zone tapote. Zone tapote na bosenga la ngote. Ce doit avoir besoin à Batoyo, Bakosomando qui combine la force, il y a rebelle à M23 Libanda à Mboka Congo. Mais à côté de Biso, son tapote, boy Yango, Yango les Congolais. Voyez, tout à fait une jeunesse. Otoya, Otoya, représentant à Pamba. Mais, Mourecha est un mouvement de résistance pour le changement. Alors, tu sens le moto Moko pour être tout bon occupation, il y a force à EAC. Congolais Nyoso, tellement main dans la main, le 24 mars, force à EAC, dégage. Force à EAC, Libanda à Moka Congo. Na tondi Moko na Mosubo tondi, Baïbala Niso la Pela Mosika, le 24 mars, Congolais Nyoso, Libanda. Na côté de mon coordonnateur, on a coordonné Bisso, camarade Cédric Mangungu, Yenda Kokosire, Maton de Miss. Si mingi na bana mboka
bino nyonso tu bolandi olenge bayi kongomani balobi makambo eza vraiment minene, l'air est totalement grave, il faut totelema yango biso tondimi kotelema mpona mboka oyo tolobi kaka tobosana te le 24 mars eza bongo putuluma komata makala makotikala oyo oza na États-Unis bima liboso ya ambassade ya Congo ya occupation, oza na Belgique bima liboso ya ambassade ya Chilombo ya occupation, oza na France salaka lolenge wana biso baye toza na Kinshasa tokobima bongo na babalabala mpo tolobake occupation oyo ya EAC oyo ye na nzela ya Monsieur Chilombo ebima libanda po ete Monsieur Chilombo na dictature na ye na occupation na ye na barwandais bamemeli biso EAC awa EAC aboti bana ebele oyo ezali ba M23 mpe na baforce mosusu yango tolobi boye EAC le 24 mars EAC libanda mwana Congo nyonso tu wana napesa contacte biso zwa biso na nzela ya singa na plus 243 82 81 81 814 oyo oza na besoin ya masolo tosolola mpo lolenge nini marche ekozala contacte biso tokosolola na yo tolobi ete mwana Congo nyonso tuyebaki l'air grave pasi oyo eponi ekolo te pasi oyo eponi moto te biso nyonso tu ennemi na biso ezali EAC ennemi na biso eza bongo Monsieur Chilombo tolobi bongo rendez-vous le 24 mars merci beaucoup. Mbote mwana mboka. Mbote mama jou. Toti ko kabino boti ko lancer message étant que mouvement bande ko ba kolanda baningi bayeba mouvement ngo e banda depuis quand vous expliquer un peu sur mouvement Muresha et ça nini vous expliquer bande ko balandi pe bana mboka. Merci maman pour na question na yo. Muresha mouvement de résistance pour le changement et banda moi kala ezu moi mikolo moi et ebele mais ezalaki nanu ya kobatama to travailler na kati ya ndako trop tomoni ngonga ekoki nde lelo oyo toye kosala sortie officielle na yango mouvement Muresha ebimi sortie officielle yango zande lelo etalisami na liboso ya bakongomani nyonso pe ya ba diaspora nyonso tu bamona ke bakongolais na kati ya kini tozolala pe pongi te pasi oyo ezali na Congo elati biso Muresha tozwi engagement wana totelema liboso totambola puke tomema changement na kati ya Congo. Vision ya Muresha. Vision nango ezali tosala lutte moko noble pour na changement ya Congo. Tolongola ba anti-valeur surtout oyo régime oyo ememeli biso ya liboso ezali muyibi bakangi muyibi asambi bakondane ye 1 mois 2 mois babimisi ye balave ye ya mibaye ezali lokuta munene oyo etondi na munoko ya Messi Chilombo akomi kopesa bakongolais ba promesse tina dernière mois na ye tokoti déjà na anene ya suka mais azo continuer na ba promesse toko kende boti wapi yango Muresha aye pour que tolongola ba anti-valeur nyonso. OK, merci mon ami. Mbote maman. Robakisani na oyo ndeka oti koloba par rapport ya mouvement Muresha. Bon, eloko ya kobakisa eza boye. To lancer message po nako veri peuple congolais. Ayebaka régime oyo ndeko Chilombo amemeli biso ezali régime moko ya mabe ezali régime oyo ebomi bandeko na biso pendant tamu yai yango omoni biso ba jeunesse congolais toye kosala mouvement oyo ebengami na kombo ya Muresha po nako dégager régime ya ndeko Chilombo na bandeko na ye na baninga na ye oyo miyibi oyo ayeli biso yango wana message na nga suka ezali boye pona ba diaspora nyonso tu mokolo ya le 24 mars biso nyonso tu toya libanda liboso ya tout l'ambassade oyo ezwami na mboka Congo pona kobenga na régime oyo ya Chilombo pona kobenga na EAC oyo bomi bandeko na biso kuna na este en tout cas na bandi na suki wana. Merci beaucoup. Mbote mwana mboka. Mbote mama journaliste d'Orient. Oti kolanda bandeko balobi matali Muresha tolingi yo expliquer biso na mukie Muresha za nini pe population congolaise azela nini na sima Muresha. Muresha ezali mouvement de résistance pour le changement.
c'est-à-dire lisanga ya bilenge basangani na malikanisi moko mpona mbongo na ya mboka yango mama biso tosangani lokola moto moko po toboya mapinga oyo bawuti na mboka bapaya baye kosala systeme ya occupation na kati ya mboka na biso sikoyo babilenge ngo balamuki eza bilenge oyo baza conscient baye conscient te mama Dorian ndenge yebisa yo boye omoni na 24 putulu ekomata makala ekotikala bayi peuple Congo bisika baso bozali na kati ya mboka to mpe libanda ya mboka peuple oyo aza conscient kotikala na kati ya ndako te peuple oyo aza conscient akondima aza libanda oyo ekoya eya NON ezwi Gbadoli te ezwi Kichanga ezwi Kichanga ezwi Bunagana ezwi Rumangabo bamboka na tano ezwi Rumangabo ezwi Kinshasa mboka eza moko Mobutu azalaki mabe c'était un dictateur azalaki dictateur tata oyo mais bolamu na ye ezalaki ke asangisaki bakongolais tout liboke bo moko et puis atiaki zai ekolo bo moko mais lelo oyo botala Kinshasa bato bakoyenga na bisengo na biyenga mais pendant que Bunagana esi ekei Rumangabo si ekei Kichanga si ekei territoire ya Rutshuru si ekei lobi beroyoka Masisi mpe ville ya Goma ekei bato bayaki so disa baye kobundela biso nzoka bayende kotia bazone tapo peuple Congo mais c'est une moyen ya complicité na baoccupant bayokokipe mboka na biso so boyi bolandaka tata oyo mboka ekokende tu tokoriske lobi tomoni mpe Kinshasa ekei à cause ya kolandaka tata oyo na nsima les grands voyageurs Tshilombo Félix Antoine yango peuple Congo bisika baso bozali ezala bituka na biso bao tobengi baprovince baye baza na kati ya ville province de Kinshasa baye baza libanda ya mboka le 24 telema ata liboso ya ambassade belela te toboyi force ya EAC force wana ye komaintenir occupation na kati ya mboka na biso eye kotia occupation etuka ya Nord Kivu yango nesi ekei etuka ya Ituri yango nesi ekei lobi okoyoka bakoti kokuta province orientale Kisangani bakoki kota aussi du Kivu Congolais telema le 24 question kotika na ndako eza te biso baso toza na question kobima libanda tolo ba NON na bandeko bauti libanda ya mboka lokola barwandais baugandais baburundais baye kookipe mboka na biso acomplicité na mese Tshilombo Félix Antoine le grand voyageur merci maman otonde botondi Congolais conscient le 24 mars 2023 biso nyonso libanda. Merci beaucoup. Tokomi na suka tozalaki na bana mboka ya Muresha mouvement de la résistance pour le changement baaki ko lancer message na o etali marche ya le 24 baako senga na président Abima na lisanga ya ba EAC yango toti ko la kisabino tokomi na suka. Merci ya Kabuya derrière la caméra, à vous chers abonnés, restez branchés à l'océan du Congo. Tokutani na Mbalasima. Merci.